basangana basangana basamba na bobiso etali biso te bango nyonso basangana me bakopakata ye bero elo ejate basangana. Eh, la Chine, vous l'aimisez comme maman. La Chine, vous cassez beaucoup de temps qui met la Chine. Ah, vous l'aimisez comme maman, la Chine. Eh, vous l'avez boyé. Vous voyez que la tête noko. On appelle no, vous voyez que la tête noko, la bine, vous voyez que la tête noko. Na fou comme la Chine. Na fukama la fukama bo limbisa wo no été la leli inda show ba boy pesa nga fait na salite ke pour la salite life était pour na nani yo la Chine ba ko na na kan bozo ko na Chantal Bolate na sali live o art o manola ki toko est-ce vous comprendre nga bien inda kaka art o manola ki toko so manola ki toko non c'est manola ki toko manola ki toko o ya sali ki ako pixar rando ya Chantal Bola na ya mami so on a dit que pour ani peta sala ki karina mo konza banda ki rando na Chantal Bola mata ki pete pour na kosenga bango batika rando bisko boya ba hypocrite que tout ça hypocrite pour karina mo konza sala rando na Chantal Bola ba bokourajaki siko lelo ya mami ba sala rando na Chantal Bola manola ki toko mati ko pekisa ya na bika ya ngoala la bite boyo kana te na biba yo kana te so na bike so art manola ki toko sali art a bien we ko pekisa rando mais pour la bo boya ki te pekisa ipete ke karina mo konza na Chantal Bola ba sala rando on a le bien ngoala la Chine wa bantu ki pardon, t'as pas les gars, mon bonto. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'anglais, on y a surtout des bazana, bazala contre mami. Bon, pekisate. Au monde a été Ethernet mobimba babundisaka mutu moko leader na bango na basi nyonso te internet a leader na bango ezala mami baopekisa te baza contre mami bango nyonso tu tellement ba fanatique ya makambo na bango yango moni bapekisi mami baopekisa te po bango penda bapuyaka nde bafinga mami bango vraiment fo bavanda nanu bongo surtout mami azaki na ba réserve ya kufinga ye po ayebi ke ye aza semeki na ye mais ye azalaki na ba réserve ya finga mokonzi te bomoni ete ke mokonzi abanda ye koboya na ye mokonzi abanda na ye koboya rando Chantal ye mondi mutama ete rando makasi oki kufinga na basemeki nono bamakambo ebele mais ye azali na ba réserve ni bandela banda ye koloba bi wana oza mwasa ya na nga na boyi wana mwasa ndeko na nga na boyi mais ye tellement bayebi que leader na bango na TikTok na YouTube partout il a mam ya omona basangana ka mamba mami bakota te. Merci beaucoup bébé. Eh Zamelaga pardon. Tout le monde va qui tourne la main, tout le monde qui tourne côté. Angaye na machele la bataille bien en Zambie. Tana sa Zab. Allô? Allô, bonjour Noko. Bonjour bébé. Noko, bien. Est-ce que mbali boso mona bango basangana, bare sangana, bare yokana, bakere yokana. Mais mbali boso te Noko. Basangana ka bare yokana ka déjà samba pesa na bonjour. Bare yokana ka samba sengana pardon. Bare yokana ka ba. Ton message en fait. Biso ton monité, to yokite, etali biso te ma chérie. C'est pas ça bazar live aussi qui mi descend la Chine, la Chine. La Chine kaka biso to koka. Ba bazar te. Basa la association ba ke pas Macron. Ba etali biso te. C'est pas la première fois to uta nango depuis 2015, ceux qui depuis 2014. Non.
biso toza kuna te noko tola pardon ata kutu bayokana ata kutu bakomi obana bakomi membre moko ya famille ko tomoni te toyoki te tomesana na bango déjà alors là-bas bana kasande ba yoko te bana kasande ba yoko yoka ngate bana kasio te biso eta no biso te rando pesate luvunu merci noko mama noko na bosa na kikoloba noko omoni noko te noko mwindenge za bongo yeba ke bolinga basala union fait la force luka bamoni ke ya mami aza na mami ya la Chine même morale o comprendre que boluka ba panzelo kono yo comprendre te non to sur la terre pembe o comprendre que bango mutu ni surtout akangama na la Chine balinga tu ba bendai o comprendre te biso to ebisaka bino to ebisa bino ata bosangani bino tout to l'équipe bino kana ebele ata bosangani bino tout l'association empire du mal to l'équipe bino nebele leader aka moko bokuka kondima likambo te bondima ngo la Chine noko mami anda ko boya guerre o mami aboya ko oza d'accord nanga ou pas mami aboya guerre oui bakani ke non oza famille mobali nayo aza famille nanga na okota likambo ya ba guerre te aboyaka mais ce koto mutano tuka mikika oya oyebi pe ti le lope mami pa ya pe na mte so ebi ndete mami ayaka mami pe non yepu non yate na likambo c'est la route toujours na se mami azaka na ba réserve na makambo mais c'est bon il y a les mutu nde sikoyo lingaka sala au moins ta comme tout pas trop mwana to tu pété comme pese mampala et comme pese boma vous comprenez mutu comme ça balève comme le quoi détraqué mental ou comme na problème en mutu ou comme ko t'attaquer na mwana bango nyonso tu wana o ba mama zo ki Congo na ba mettre de mon Japan chez bango tu basangana vous comprenez biso la Chine na biso unya biso mami na biso unya pe makambo mboka pa ko yate mami pe akoyate OK la famille en tout cas la live yo na yo le pesa ne conseil ne baka ki na kamwe et ça li passi na esengo ki bozo pekisa manola kitoko mati pa Chantal Bola o pekisi rando et Chantal Bola na ya mami o pekisi rando Chantal Bola na ya mami c'est bien, ça art ça bien siko pourquoi pour mataka na pe oya et pas Karine o pekisa pourquoi pas tout la Chantal Bola raté la Karine Kozo Bola raté mais la mono mati pas Chantal Bola au solo li ayokio oui c'est bien ma grande sœur de kolanga moi ça les art ça bien mais pour oya Karine Mokonzi kaka la mona ra muti moko te oya mata pekisa bango rando na monate apa ngai na benga bango apa ngai mutu na benga bango na pekisa bango rando bayoka nga pete apa ngai et mon nom qui passe non qui bien teint sur la sasko que boinaka mutu moko na lo babongo boinaka mutu moko on a raisonné ça analyse nanga boinaka mutu moko eza bongo po eroza olingi otia kimia entre batutu na opekisa na opekisa ndo matie pas Chantal ok pour pekisi ah Chantal tika peka nzande kono Karine ko ça fait du bien ande kono moi si
c'est ça tolinga mais na mona kaki batu nyonso bo sala ko temo pour ko mutu mono banini c'est bo inaka mutu moko mais andi mais moi si pas neola maneola kitoko sali art moi kitoko o pe que ça va neola basirando mais pourquoi pas to sala qui on peut entre de kono moi si Karine Mokonzi na Chantal Bola na question za kawana pourquoi pour sala qui tout apporter la live bandeko tu veux la tali live yo na qui passe na bia Karine zaka azane karapo azane ka yemo coach na mona zaka yemo ko ayena mutute non qui passe non qui vraiment passe allô okay. Maman Bonsoir Noko. Bonsoir maman. En fait c'est la première fois na matana live nayo. Oui maman. Je m'allais juste intervenir par rapport à contexte Marambozo soulevé. Déjà pour ça la live nayo pour langage je trouve qu'il est bon. Osa libre pour être honnête. Il y a aussi la live nayo. Mais pour langage non trouver eza vraiment eza qui vraiment important na sens nini. Eza magamuna bango. Bayokana te, bapekisa te, basangana te. Eza na magamuna bango, na logique vraiment. Ça ne concerne pas vraiment Karine. Pourquoi j'insiste? Parce que je me dis baza les choses na game ndenge mon côté. Yaza déjà na game na en tout cas faut à la ndoki po boya kondima au game ya la baronne comme trop élevé. Ko kitise la baronne de moko la konga le trouver et ça presque insulte pour la évolution à la baronne. Na nega ma bête moi je suis juste une congolaise comme toutes les autres on attend la carte. Je trouve que azo se battre azo kende nango très bien et ils ont avancé très bien et pourquoi la ramener non dans mais les rangs de la carte. Comprendre ngate na lobby boy on bien na lobby boy Manola qui toko matina à la Chantal Bola oyebi no basola raté oui oui il de buzoba oui on m'a dit pour la rosenga atika rando la Chantal Bola la mami bati Chantal Bola atika rando yo so na tout une question ndeza ki bon peut être bango bandaka mais pourquoi pas te pour le banaka te pas mataka pe ko senga te na Chantal Bola atika rando na ndikono Karine yo la mituni question wana c'est que batu balinga kanite bango tout parce que na za yango wana bon c'est pourquoi oncle Tola encore je vais me répéter pour nangai ezalango point de vue nanga tout comme na nebanela lobby aux en plein droit à ça les live nayo mais pour nangai je trouve que quelque chose opposé voilà ça n'a même pas lié d'être parce que ceux qui batu nyonso basalaka union contre moko il faut te reconnaître quand même que c'est que mutongo azama kasi parce que ezala mutotangi wana oya ke ko pekisa o mususu mais déjà de base bango bazala déjà la babylone la bango wana ya bon pour ne pas dire boyebi ça fait des années bazagalango ba fingala ba tout pas comme pas possible donc ezalango mode de vie na bango tous à l'honnête eza mode de vie na bango ba yela na qualité wana na internet to yebela bango na qualité wana raison pour laquelle elles n'ont pas évolué tout ça là tout solo la pembe tout ça la semblante ici il s'agit pas de kofinga to beta vraiment le solo clairement ba yela ka les histoires là terre à terre bah évoluer pendant des années et même là bango rien parce que jusqu'aujourd'hui ceux qui moninga ont réclamé bango na rando ben c'est parce que bango mo pe ba chef ya game ya ba rando c'est son l'air dire dans le c'est la baronté bango mo ba baza donc ba reine ba cop tout ça on les reconnaît même dans la pesi bino bango valeur ya makambango bolingaka et ça game na bango siko à la différence de Karine Ayaka na internet na randoté. Elle a travaillé. Deux fois, moi, je trouve que c'est injuste que biso ba congolais to bandai ko réduire Karine Kaka. Oh fille à rando du genre. Donc on l'a diminué. Tous à la connaître. Karine a travaillé pour comme ya commis. Atambola na ba moya kisasa. Atambola na ba moto na kin pour la koluka ba banani ba matière au bisu da bato internet ba bengaka elle a quand même un parcours azape na ba référence ya makambo a sala ba émission sala et talema
Même pas cas na polémique, mais à ça là, reportage est à la bien ma casse. Et à l'époque, on l'appelait Prince Dakar de la presse quelque chose. Mais à cette époque-là, je regardais pas ces histoires-là. À ça quand même, na parcours oncle. Donc, bête à l'élo pembe. Par rapport à parcours naïe, na batu oyo baye na Facebook parce que bazaki na ba bureau na ba moko ya cité et puis ba meme ngo soit la carte ya Facebook. C'était ça, ça a commencé comme ça. Non, maman, pardon. Limisa Moutouma a commis Zela, pardon. Patrick Zela, tante a commis nanga. Patrick Tika hypocrite RGG la finga ka Chantal Bola yo pekisaka. Est-ce que la pekisa muta finga mutwa? On comprend maman, pardon. Olani la évité kangana mbanga no kangalo bebo no polo ba Tika hypocrite. Est-ce que la pekisa muta finga mutwa? Elle a fait la vie que Chantal Bola ko finga muta ko finga boité. Oui, mais tu as commandé bandit, tu as parti, tu as parlé, est-ce que la personne doit finir là? Dans le bica, pourquoi Manuela Martin live ko senga ke nani ya mami atika rando na Chantal Boatika rando. Oyo ka ofungoli mpango fuli mas tana ko loba bêtise moko ko comprendre ngate. Il a so mo nga bloquer nga nyama. Oyo bata di kamoto bata bandela live té, oyo fuma soko ko lobela lobela n'importe quoi. Est-ce que la personne va finir? Et c'est ça live la personne va finir. N'importe quoi. Maman Loba. Mais tonton Tola, donc on rejoint je ne vois pas personnellement. Idée na yo, eza bien. Mais bateau aux lobé là. Est-ce qu'elles ont la grandeur d'esprit à capter message d'ailleurs? Non, pas du tout. Parce que bateau ba fin eza bateau na bango. Parce que ne comprendre même pas l'objectif. Pour l'encore ça la même coussé. Je trouve que tout ce qui a assimilé Karine na parce qu'elle essaie de faire en sorte que à taper ma banque sous occupé comme moi fierté kolobaki on a une Karine Mokonzi au Congo so eza fierté ta kolobaki toza la randonneuse na Congo toza la bata pembe fierté na biso oza to lobaki lelo Karine a commencé la magambo zomona na miso batu quand même son nom commence à être cité. Non, elle a fait ça comme barbecue eza la référence pour l'engagement. Je trouve que à continuer, tout ça, ça n'apporte rien du tout. Pour moi. Allô, Patricia. Oui, Nokoto Lanabiso Moko. Oui. Bonsoir. Ouais, live na vraiment na sepeli na idée wana et puis na sepeli na bisambolingo le batam so bato ba comprendre te. Oui. Oh, le belalika c'est très important. Tangu Manuela nani, tangu Chantal Bola na Karine bazaki na rando, Manuela azaki wana. Azaki pe mutu mo ya ko mata pe ko pekisa rando wana ndenga pekisi lelo ya mamingeni. Mais asala ngote pourquoi non Patrick? Asala ngote po yemoko Manuela pe abanda déjà ko luka Karine trop na barando et Karine na réponda été. Abimaka chaque fois to mona ka totala ba raison mona bimi a fingi fi wana Kishasa boye a fingi mais vraiment Karine na tam ko mona mona fongo de la Manuela live. Ça veut dire que eza batumo batambola na eni ya muninga pour évolution ya muninga. Po biso ba Congolais to linga ko mona ndenge no Patrick ozo évoluer boye belé bazo linga na bango te. Alors tango bazo linga te wana ba ya ko directement ba biso te Patrick osala bango point ba bandi ba en na bango na kati. Kapa muke boye mbala moko ale abimeli na likambo wana etala ta ete lokola sa yina yo ifa abimaka na likambo wana. Eza lokola garçon oyo pe oyo ko muto beta lisolo fonga alandi live no banda le début. Oya koma okende ngombo kwenda vutuko lobito tanga kombo na ete. Akoma problème kana Karine boye biso to mona na réseaux sociaux. Likambo ata e uchi wapi ye fa ya ko vandela ngwa finga Karine. Total akayepe, ça veut dire Karine soto la neli bien mona batu pas na ba défaut na ye matikala ko sala ye mabe mon côté. Ça veut dire que bazo sala basala na bango ba likopa na bango kaka pourquoi pona kwa nuire muninga mais muninga ngo bozo sala la likopa za no ndeko na biso congolaise. Évolution na ye évolution na biso ba congolaise. Pourquoi boyina ka muninga ti le débit ke bo kapena muto Karine ekwei na se ndebi no bo sepeli. Vraiment non Patrick il a félicité live non makas Manuela il fallait pas bima peine à l'époque ya bakaya Karine. Voilà. Manuela ko bima ndenge nini po yemoko dana mutema ina Karine pour rien.
bande konanga botoza ba congolais biso nyonso bosala pona muninga yango mona kelelo Karine nzamba zo pambole biso pe tolinga Karine tokotika kolinga Karine te poto laksa bino ke bino bo yina poto mona pe eloko bo neti kandolo bino Patrick likambi ya Chantal Bola na linga kanando linge makase banaka koma na randu na Karine ya ezanga tina et puis randa ngweso kana bango mi balete koma kofinga mona muninga tongo midi poka meya za pe na bana toza ba mama ata bosala ba rando na bino botalaka pe bana baza ba innocent yango mwana eloko na omona no Patrick koka mwana yo te bango tout bazala contre succès ya Karine balukaka place moko Europe na Karine omoni Karine bo asali bo imagine toi que to likambo ya Karine ebimi na internet yo moko mona ka internet epela moto mutu tu fa fongola live